ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamoué Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, Identité ya Bundes, oh maman Abino et la cabine, Kakaba, histoire vraie, pour Essa la Bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout vos allez n'en Bakanzam, Balola, Apambo la Bino, pour la patience, la fidélité, la confiance. N'enge vos elaka, Masolo et Irène Masiandoki, Essa la Kavrama bien Makasi, Yango te Ebisa Kabande Konyon, Sobazolanda Biso partout, Ba oh non, nous va s'abonner à sitioté, vos s'abonner, au site ya maman Abino, Bandeko, déjà vos s'abonner. Bo partage parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to sela ka proverbe 19 et 20 po esunga nanga na suite ya vie ba mourene ba mourize to bandi ko pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na monsale ki mibali na mbongo ya Dorothée Achille ka pesa respect na maman 22 mois sur mebla 22 ndaku na vertia cheto bosanité ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petaille mami la plus belle merci na maman Lili Mwimba ya papa Oscar tokenda kabongo na mama Bibishe Mwanzambi et uno en direct de 001 ba mourene ba moureze topesi merci na Fifito mo la japonaise maman na Erastine en direct de Bunde c'est merci na kwa damboka ya Willy Musheni motomoko bien bandeko ba ndaka biso partout nzambalola apambola bino Tobosani TV na biso Yves Djoboke, garçon de luxe na katia Panama balobia sur la plus que solo Yves Djoboke, garçon de luxe. Merci na Jado Fumu ya Zelande. Jado Fumu na katia bela balobi umela ya la reine Vani, c'est que bien makasi. Ba mourene ba mourize maman Irene Masenduk ayaka boui. Na bete la kabino masula so na betaka aubergine te batu babenga mama Irene bapesaka masolo mais batebele bazoluka pe mama Irene mikolo zo mwana toza côté ni naza quelque part naza na vacances madombunga la patronne ya feti ngoma naza na vacances na bapeti musani nezanga repos musani nezanga pause vraiment so na 8 ans ekota so pe na 8 ans te bo misala metike nazo kotsaka ngayo nazo ba pesa la bino bien makasi voilà ba mourene ba moureuse nela lisomo ko beta bino ndeko moi sasa na kati ya France mama Irene beta so na ngapona ko pesa toujours mibali conseil et loko na lubango mingi ba mourene ba moureuse ba mi ba lubango mama Irene o pesa ka mibali conseil na ebisa kabino mibali babenga nga mingi te pona ko pesa masolo batu mingi ba pesa masolo ezalaka basi ndenge na baki biso basi to lubaka mingi biso basi toza soza likambo za poso partager ngona moto
poyoka bien mais mibali so azaza un problème amélie ango supporter bakendaka bongo s'abonner na Irène Masendoki TV like vidéo koza jamais desi parce que biso to finga raté to betaka maso to tanga pe komba bitanga tangate to sambwisaka bato to pesa rende conseil na communauté to ebaka kovanda na bato mama Irène naza un problème na kata France ana sala 6 ans na kata France naza un problème mukanda Maman Irène naza mwasi ya mukolo na kokisi 40 ans awa parce que na osa 6 ans na kati ya France na yaki France na âge ya 40 ans tesiko naza na 40 ans banda ya na 6 ans na boti bana mibale mutabengi sanga na poto eza mobali Maman Irène na 6 ans na osa na kati ya France naza na galère na problème finance na problème mukanda moyena sala ezate naza na bana mibale vraiment nazo souffrir na France vie nazaki na Congo na vie naza na France awa eza ndenge moko te apparemment na Congo bien que ezamboka passe mais nazalaki très bien parce que na bandaki nanga ko débrouiller muke mama Irène problème ni pesi pona pesa lisole pano opesa mibali conseil mama Irène nga mobala bengi sanga na poto na ya to vanda ranenda ko mako to buti bana mibali mama Irène tant nazaki zema liboso akendaka ko déclarer bapesa mwana mukanda mama Irène to disitaka moko mususu ndenge za na bolingo nyonso discipline za la kalobi nanga ke okotala mutako peso mukanda mama Irène après to yako bongisa nazaki peze mami balé na boti mona mbele na zaneme na toujours na problème ya séjour mama Irène loko na bengi po ebisa batuke ko banga nzambe eze bandela maele ko banga nzambe eza azopesa o vie ya mulai na katsa bo moyo nayo mama Irène nzoka nde mobala kenda ko déclarer moi na premier tour na mona liboso bapesa nga mikanda tina soufara na France ma ko sete mukanda te meilleur bapesa nga déjà mikanda mobile azoka balette na apasolaka loko anataka adresse epana ye makambo ekomaka bongo mama Irène apasolaka adresse ye muta déclaraka mwana liboso apasolaka mikanda disons apasolaka mikanda nana pesaki conseil apasolaka mikanda eza grand frère ne propre oyo alandi aza na France ayebisi ke ndenge amonelaka nga soki nazwi mukanda na poto na okima soki nazwi mukanda na poto na okoma teti parce que na pesaka déjà aspect ya baso bazaka teti bazaka minoko oyo bakoki kokima ndenge yane amonelanga yepe ayoka conseil mama Irène nazo souffrir na mona kapasi mama Irène des fois na ozanga ba 20 € na mboko mena na bana mibale mama Irène nga bafuta nga susu te nazo mona pasi ya pasi mamba mukanda na nga molilo ndire kindoki nalo bana mobali muta déclarer mwana tala to sala boy mama Irène a compliqué nga alo bana mama Irène nazana makambu te na mboko makambu nyonso elalanga ndenga mona miyebike makambu za kolala nzoka soba ko mikanda na sala dimanche mpona zoma aide na mboko mbali soka za pasoli ba français ba lembi ko komilanga mama Irène mobala zwelanga pe avocat bolanda lisolo ce qui pas avocat zwa kaza relation na ye mutako yeba mama Irène nazana idée te makambu séjour nanga parce que tant na yaka mbele mutade ko guider nga vie kende ko na poto azakite koko mapoto sika mobala za mwana poto ya kala mutande ko gidenga mama Irène nzoko mbala changer langa bon eloko ni na beni pona beta lisolo mama Irène auto passer ba moment moko ezaki très difficile mama na akufaki na Congo mama abotinga akufi na Congo na akufa na décembre mama na akufi na zana eloko te mena za mwana liboso na libota na biso pona okunda mama biso mama Irène nazo mona ndenge na kubandira te mais église mo na frankata na France bakangisela kinga mbongo 600 € yango edaki nga pona tinda na Congo basa mamba mana ba famille ba bundaki quand même mama akundami lixité mais akundami azonika na sama bilisika to uta photo za clair poko kunda mama na lix okunde na netropole okunde soki wapi yo mtu koyeba mais il suffit ka azongisi molimo ne sika to barato uta mabele to zonga mabele mama Irène ta onazo bunda zo la mama kufi mbongo ezate nzoka mwasi grand fane bazo soana ndako ponanga moi sa grand frère ne ahebi makambo nyonso ke mikanda nanga eyaka ba pasolaka po ba mona kinga na okima vike ba mona nga nazana no kitoko naza munoko na ba qualifianga ndenge ba balingiraka ba murena ba mures lona ko ebisa ba tebele apparence et trompaka yango mobali soko zano kitoko mingi te luka mwasi akokina otoke bongo mibali mingi baza joli taille bien bazaka bien to lo babongo baso bazaki so monde banko finga ete mibala bongo bazaka mo ba complexe pe pa basi na bango or que na opesa mibali conseil mobali pa va na mwasi akobimisa no mwasa kano koleka kanyots akobimisa mwasa kano koleka mbodi eza likamba poche na respect okopesa mwasi lingaka ne respect mobala koza azane vilain boye komona ime kote musumo apaza boga ki boga nezaka na sexité akoza pe boga na poche akoza pe boga na parole nyonso ezaka makambo toke na ngo basi mbakufa mibala ba boga ba sufraka mbemba kufa basi ba joli basi kitoko musumo na joli mwasi kitoko taille kitoko mesola muto kisila rate wana mwasi ndenge
Moi ça misara solo mona nzoto oui nzoto ezaka solo mais solo ce que c'est comme mabe comme ya salité pour nzoto ezanga solo ezaka toi la solo so naturel mutin so zana eza mobale za mwasi et comme mabe so comme ya salité okuta moi so ya kitoko azo pesa so bien mais za propreté ba polikisu ba mère de la vie donc bolingo ça très compliqué ba tata na ba maman photo se comprendre bien maman irane ba bangela nga bon parce que moi ça grand frère na bango tant on a perdu qui maman vu que na bande ko la mine na zena bon ça qui passe aza parmi bato apesi sous 100 €, à part 600 €, il y a bato église pour natinda na Congo. Yekuta pesa kinga te apesi la kinga na Congo Kinshasa parce que azaki na mbongo ba petit sœur na atinda petit sœur na ki matanga ya mama abiso. Na pesi la nga 100 € na Kinshasa bande ko sale passe. Ande somba ne pourquoi bo maltraiter moi mon sport. Ata soka okima na bana bino mibale esi abote bino bana mibale. Comment yo kaka mamble kina lubana o vantisa moi masono sola na itoza ya kitoko te et puis les kino ikambu nyonso ena mwasi na benga ka atonga ka le mwasi ne me balala kambe tu mo bazobota. C'est que yo pokenda ko to angi pele kino c'est que ezandenge na bino ekoma ki guerre. Mama irani ya kosala ke tellement mwasi ko me ko menacer mobali ne na ndako. Mwasi wana asuka ki mutema ayaki ko benga mbanda nga mwasi grand frère mobali na. Abi na Laetitia yaka mama irani akenda ki avandi singa. Pour combattre les Laetitia maintenant on peut ça comme on mboka teto kenan ka bon mais epesa ni bal conseil. Abi mama irani moi c'est moi abi na Laetitia ozaka na posa oboya mobali no abi mama na oboye posa ngande tinini. Abi ozaka na posa okima mobali no abi no kimi posa ngande tinini. Na mukande zate na passe na bambe na okimi pona kindwa. Ata pesa nga mbo te na souffrir mais na quand même niska kolala. Mais c'était maman abi so kufia beza mbo ta pesa ngata 10 $ te. Mais iska rotia mutu eza pas si bas ningi na poto bazo souffrir. Moi ça koufeli maman mobala pesi ata 10 $ te. Ba mourena ba mwasi botia tembete ba jara mibala boina poto baza. Mobala eza so apesi moi si dessin ozo mona kwa moi si abongi na famille mibali ba kabakate na mokili bazali mais majorité mbali ba kabate balinga sexe mingi na comprendre phénomène onte. Mobali soka kabarate akolinga sexe makasi mama ko pesa kate mbongo na mesa makona mbitu. En tout cas faut bokenda na bonbon. Mbongo na mesa makona mbitu parce que mibali mingi na poto bazo maltraiter basi. Bolanda lisona bokebi. Moi so yebisi Laetitia problème eza. Yondongo zarabo apparemment ba bengisa kona ba bureau ba peso mikanda no mobali no apasola ngo na zo yebiso vérité. Mais ko keno na ndenga brutalité. Sika ngana sungolo kwa yana yo na biplo solution parce que mutu apesa mobali no mayele wana eza mobali ngana za ndako seme kino mukolo toza na bana toyeba venir a lobite biso tokomi kokola na kokufa na kotika bana bakobala nini ekomela bana nanga mama ira na banda kolela malobi nanga zala calme nga na obunda pona yo mama ira ya kosala ke tant tokomi na février mama na ofina décembre nde boyfriend nanga ayaki kobengisa nga o Laetitia kende ko senga mobile na pardon une fois bo disiktaka bo fingana ka mobile na lobake a omondi ko kimae ne lobani ka pardon o kimote pesanga mikanda na ngapo mikanda no esi e bima mama Irene na tuni plan fambe na ngapo na sala mobile oni ya na botini bana mibale bana na bino to disiktaka tuna ka ete to wela kande tinini o te na posa ko yeba te kende ko senga ka pardon mama Irene na ke ko senga mobile pardon. Na hebisi mobali limbisanga mabeni na sala yo buena bwe mama ira une chose grave mobala zo ambonga bana mobala zo na ba aide nanga mobala zo mukanda nanga pesa fi muka salela mama ira histoire vraie na France makamunya so basenga mobala pasola mukanda te asala ngona mwasi wana lokola yemta deklaranga na bana ba pesa nga mukanda zo mwana mwasi wana lokola mwasi na yi ba biro nyoso bakenda mwasa ke se présentera lokola nga ma mère na ebité mobalo eza miracle sala to kindoki to ne okomisi na ka o to na niveau oyo mama Irene pesa mibali conseil ma mère tant na apprendre ngo na zwa mukanda mama Irene banda na zwa mukanda na kata France na osala une année 6 mois na zana mukanda na mboko bana nga bazwa mbongo bana na ye mama Irene mapa sombela bango bloquer za kapasi bafuta bana azo mwasi moka bimise lokola mwasi pana mama ngana mona mobala za tendresse e moi ko mona biminga na mona mobala mukeba kene mama Irene nzoka kenda kusaba dimanche nyos na bana mama na za lokola étiquette na kati anda kwa tana crèche bana ona lobelo ko bena na droite na keta ko bunda crèche bana bazo place na lokata mama Irene na droite sko mobala tina mutu kenga na okima ngana na kimi etazo maltraiter nga makasi be mère mpona salini pesa mibali conseil moi sinya so ya kapoto ya kapona okima te eza na basi msuba lingi mabana bango bavanda penza na kimia
mais mibali bozozangisa bango kimia bamoure na bamourese mibali mingi na poto bozangisa basi kimia makasi ndeko ya mwasi aza na France apesi conseil na bandeko ya mibali korezonaka mabe kaka mpo na motu te mera na ide na nga na pansa te ata mokomona kima ye ntango naye kodécouvrir ke biloko nyonso nazwa mokanda basala aye kosenganga pardon abi madame limbisa ndenge eza boye makambo ezalaki boyeboye me naozotwanso maboko na yo mama Irene nani so nazobeta lisolo nandimi sikoyo naboma nde libala nandimi mpe naboma libala naplakisa mpe na batuke nalingi sikoyo nakima mpo mikanda nyonso ezongi na maboko na nga mama Irene asouffrir pendant 6 ans na mboka oyo c'est so souffrance ya souffrance nalala na ba 115 nde ozomona nga ya mokanda mama Irene na France soko oza mokanda te oza na bana eya facilité bata France baby kam nazoloba mama Irene na minute oyo lokola mikanda ezongi na maboko na nga nga sika ndola bon comportement na nga o bandai ko kantia na komi ko pratiquer yango parce que na comprendre na mokili soki oza malamu na mutu mutu olingo te mama Irene pesa conseil na mibali bozo perdre basi ya vie na bino pona biyoko yoka ya ba famille grand frère nena mwasi ne bavanda bien ya mutamemi des autres na kati ndako na tuza grand frère na yebi ko pesa leki ne conseil te mibali balobara mingi kaka bandeko basi ba pesa bandeko na bango ba conseil te na mabala mama ya mibali mingi na poto baza commandé dirigé par ba maman bango par ba belle famille ba sœur na bango baza bien na mabala au moins mbali moko za na kati ndako na mwasi mais yoki la ka petite sœur ne ayoki la ka grande sœur au grande sœur bato petite yango ya pratiquer na ndako moza mobala ndeni leki no paza na libala ya no paza na libala ota libala leki na we na ya na we bango baza na kimia mais ya zozangisi ya yo kimia ezaki ndoki ya ba famille et kitoko te mama Irene ce qu'on a là sa comportement na parce que na minute biloko na nyonso ezongi na maboko na nga pe na minute mama Irene ezana ba ya moto kopera ba pesinga mayele nde na ko sala pona s'en sortir ana kata France en tout cas ba sunginga makasi mama Irene faut ko éduquer mibali pasi onga na moni mama Irene te po mobala botanga komisanga na niveau faza mte ya mabe na mwana venir ata to vane na ko pese bolingo ya zoluka te parce que ça sukisinga mutema aza mobali ya mabe mama Irene pesa conseil na mibali bozala ka bien na basi na bino bozala ka pe malamu mibali mingi boko kufa avant nazolo babutu na moi boko kufa avant po na sale comportement na bino botia na mutu nde papa na bino na ko maltraiter mama na bino po fo maltraiter mwasi ok na kilelo mwasi moko ta olinga ba maltraiter ke vi mobimba azati pour moi nyonso aza utile na société ko kepe ko musala akosala pe wa ko mwana se na mabele o mibali botika ko se tromper bozo bima mitema mabe moko yo bengisi mwasi na poto na mbongo na yo boswana ka wina bo nyonso matati zalaka ko finga na bolingo ezalaka basal parole bima ka balangage mabe eyaka na ngo mais lobite kenge ko sukisa bino mibali mingi ba perda bolingo na bango pona ba comportement oyo oswani na mwasi otina mutu kende to soigner boyinga na mwasi esili parce que to soigner makasi OK na réseaux sociaux ofingi mwasi o publier mwasi na ndenga mabe o babisi biloko nyonso ya mwasi olingo emilie mwasi parce que bo soigner bolingo eza na buzoba au moins lobi tongo bobomisa bozongani ke mwasi atika na ba mauvais souvenir bolingo mba moi comment oswente na opesa ni bel conseil bolingo comment ko swente basi mingi basila gu basila gu parce que mibali basala bango esukisa bango mitema ba comprenant nazo vivre na nani aza capable na nini basi mingi ba vivre bongo surtout basi ya poto ya mwana mibali na yebisa rabino to bandeko na nga basi kanda ezaka mpaya kanda yake bomeli biso biloko nyonso eke nango ndeko na nga fozaka na maîtrise na kanda soki kandele kolinga to ketina musala muninga o détruire muninga OK l'hôpital OK obimisa ba secret mususu ezake o bimisa te ok peut-être nzamba kopisa bino temps pour kipe ko bongisa atana ki amitié camarade kaka se bo beba ni bozaka na ba maîtrise bo finga na mama makasité on ne sait jamais ba tumingi ba saba camarade moi ba finga na bango penza te me ba benda banzoto mosu ba okuta na ba bongisa mais ça na ki amitié musu bo swana niveau bo finga na ondima te ke bolera sani moko ki amitié bongo ata bo bongisi ndeko na nga esimba suti yango na yebisaka même ba camarade so za na camarade mo linga mingi bo bebani éviter kokoma na niveau ofingete éviter kaka bo vanda bo mtu na kwa na ekozala malamu parce que ko finga onde ko na yebisaka basi musu linga ba bete ke ba finga ya ko finga etika la ka mutu na mutema makasi ba ko fingelo ko moko na vie à chaque fois so ngo sala ngo se rappeler na ngo automatique bo linga mutu afinga ke ekozali suti ezo pesa passe na bolingo poto ba problème eza tellement ébélé na biso basi na mibali na pesika conseil to ba kovanda na baninga
Mutu so ko négliger le peut-être lobby aux ceinture à vie na yo. Mutu les a très compliqué. Ezala mwasi, ezala mobali. Tu ba kovanda na baninga, ko négliger ka mutu te. Ataka camarade ko négliger ka été. Ata mwana muninga po muta osungolo bi na vie oyebite sumasi ya mutebi makamba lobi. Eza pasi na mibali mingi ya poto, ba rando eza na ba couple poto, ba rando eza na ba love a poto. Mutu bolala rani mbetu moko, mais alingela ko makanisa mabe. Mutu bolala rani pena mbetu moko bo partageara li moko. Mais o ya kanisa na o yo kanisa bo kanisa ndenge moko te zola na satana ba risque makasi. Ezo pesa pasi. Nzamba pambola ba morena ba morezi nyonso bolandaka Iran ya masiendo ki TV identité ya bundes o mama bino mwaso apela moko somo mbonda mwasa betela kabino masola solo biso to betaka aubergine te la na lobi s'abonner na Iran ya masiendo ki TV like vidéo ko hésiter te parce que okuta mafinga te to betaka masola solo yo mtozo landa biso za lisono mto betango pesa biso to beta to tanga kombote so bito tanga pe mboka te to tanga te me biso to yaka na proverbe 19:20 poto pesa conseil na bandeko balandaka biso bongo te mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata na kati Allemagne na kati Bundes balobi Grasslight cosmétique et kangi masolo ba fio ba sera bien propre mbo bongisa teinture ba bino ezala kitoko makasi mafuta totika nonka moko to sera na communauté c'est Grasslight cosmétique nanda ba pib na biso landa be mission na biso mona logo mo batia care numéro de téléphone ezana se benga mama Cornelia Lutadi la okozala jamais déci bongo basio bazana mwa mabuma minene bo hésiter ten bo benga biso mbango babi fatu sene la sénégalaise azawana pona bino azoteka ba geni ya kitoko o soko lati geni wana ezo traiter o peso longola ba graisse ezo peso taille ya kitoko benga biso balobi fist fashion na kati ya Kinshasa ekangi masolo batu bazo kanta fist fashion nenga za Kinshasa biloko ne ya kapoto te na Belgique pe ezali donc so bengi biso partout ozali même en Europe okozwa geni ndeko na ko lukatina sala bibia loko kufu kotika bana geni wa soko lati onko ezo kango ezo sala kitoko makasi ezo treto ezala ba vie na biso mabuminene ngwata mwa t-shirt esalo bien mwa chemise benga biso fatisen la sénégalaise azawa na solution pona bino ba morena ba morezi nyonso bongo ba diaspora na o rappeler binoka OK vacances na Congo Kinshasa o senti ko le bien oyo kabilengi fito mo la japonaise ayo kana kati ya Kinshasa kende na restaurant Super Urbain balobi chez mama Sylvie Mwanzaka chaque samedi dimanche tozana buffet africaine na prix ya bien de konanga okolia kitoko kendo découvrir ba star nyonso Congo baleka kuna balia batatu laki alambarakano propre tendresse mama Sylvie Mwanzaka balobi umela na kati ya Kinshasa restaurant Super Urbain ba murele to bosente ko pesa bisou na copine nga ya makolo milai de longue jambe na kati ya Londres na kati ya Luton copine nga biologique Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton baziwa wana copine nga moko biologique balobi privé ya Kosamba ezate merci na Béatrice Lokilo ya Messi fils Lokilo na kati ya Londres balobi couple takas base balobi umela ya kati Béatrice Lokilo et pesa zua te ba morezi naza quelque part bon qui naza hôtel naza quelque part na moi repos mais c'est moi temps pesi to beta masoto koti ça so be moi temps life be pesi pourquoi pas to sala ngobozaka brancher madame bunga la patronne toza mama leki Sandrine Kengebe ni madame Lenganzo na kata France tozali Cynthia Mbongo sala musala toza na biso Cynthia Mbongo yo sala ka musala mama Chantal Vita na kata France naza na ngai mama Louise Koli de moi-même ba bisou naza na ebike bo ko mabo dukanga na quelque part moi pose et ça la bien oh maman abine bete le promax moi je appelé moko sans mon bonda tokutani mbala sima soki mwana motazongi tela na Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe donc tant kozole biloko vitamine ya bakambu nyonso donc nazo ko ebisa nde kolangai o komitu sama o nazika o na luka mutala melangai c'est fini no more tears no more cry mère le boko t-shirt service yoka a service with a smile mon service ya koseka donc il y a senti joie hein donc azana pona bino pona biso banson ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko baza mingi te to mona ba traiter pa ya alami pena libala na yobiloko ko kite mais ya yeza toujours extra donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point hein qualité hein goût tika yango ndeleki OK yango